wana Nzambe lelo ezali mokolo monene mokolo na esengo mokolo oyo Nzambe na bomoi asili ko renouveler le souffle de vie na ye kati na biso kati na mokolo malelo na yango yambo ya kobanda pesi bande ko na nyonso mbote esika nso tu ekuti bino kati na ngonga oyo pesi mbote na mama Seya pesi mbote na ndeko na The Voice ndeko na The Voice pour la vérité lelo akomisinga ennemi na ye. Pourtant, c'est mon frère que j'aime beaucoup. Pesi mbote na ndeko na ngai Jos. Pesi mbote na bandeko nyonso ba résistant nyonso o baza ko sala na kati na bosembo. Bandeko wana nyonso baza ko sala na kati na synergie oyo socle na bango ezali basé na la vérité. Bato wana Nzambe asimba bomoi na bango. Pe na ba circonstances nyonso bato na ba ko limwaka pe Nzambe na bomoi nde akwa paraître pour la ko kwa néantir misala nyonso ya satana oyo aza koya nango butu na moi na yango lelo ezali mokolo monene mokolo na esengo mokolo oyo Nzambe na bomoi alatinga na nzela ya molimo mosantu pona koya na thème oyo pona koya na message oyo eza na kati na mokanda ya Osée. Mes frères et sœurs, notre thème d'aujourd'hui se trouve dans les livres des Osée chapitre 4 verset 6. Je vais lire au nom du Seigneur. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Voilà. Donc, ce que lelo banana Congo bazana situation til le oyo po banana Congo bazali na manque ya connaissance. Manque ya connaissance ezali koloba ete bato na banana mingi ya Congo bazali nanu bazali no ba homme animal. Yango moni makambo oyo ya molimo soki eza koya kati na bango bali même pas koyoka yango. Makambo yo vérité o esprit balingi même pas koyoka yango. Instinct animal ezakati na bango. Donc yango na moni ba boyi parole, ba boyi vérité, ba boyi nyos. Même soko dali motinda mina Nzambe ya solo ili bango vérité ba ko boya yango. Cela va pas m'étonner par tango Jésus Christ ayaka na mokili. Balinga kayete pour la nini pour la vérité. Donc biso soki le barolinga biso pété zali kakapo na vérité. Donc yangwana lelo ezali mokolo monene oyo esengeli moko na moko afungola matoi na ye ayoka po Nzambe na bomoi nde alatinga na nzela ya molimo mosantu pona solola na bandeko na ngai po ete elaka oyo ekomi mabe tango nyonso Nzambe aza koya alobi ke aza na indignation moko makasi pona bana ya Congo. Donc cela veut dire Nzambe aza na kanda ya bana ya Congo po aza komona bana na Congo bazali ba nonchalant. Bana ya Congo baza tout simplement na makelele ya marché. Bobi soki marché ezali makelele zalaka mutu bazo kakola biloko mususu bazo ganga mususu bazo teka ba mai bani makelele ya marché wana. Tango na poko ekoma komona ka esika mo komi kimia. Makelele za susute. Donc bana ya Congo baza bongo. Bana ya Congo baza biloba loba. Oya bana ya Congo ezali oyo Nzambe lelo na nzela molimo sans ezali ko déclarer nga lebi ke bana na Congo bazali ba nonchalant et puis bana na Congo bazali na manque ya connaissance. Ya Nzambe na bomoi apesa bino libonza wana esengeli boyoka oyo ba koyeba tinda nango te ya manque ya connaissance. Boza ko fanda na makambo oyo boza ko mona ngo normal oyo eza normal te. Mokili mobimba bayebi ke bana na Congo mboko na bango na kati na occupation na kati na ba multinational ba kati na ba groupuscule moko ya bato moko boye baye ko envahir mboka wana po nini lelo mboka wana koma na occupation. Mais bato nyonso ya mokili bayebi yango tout le monde, même moi des fois je croise les gens qui me demandent mais c'est quoi votre Congo là, votre pays là, qu'est-ce qui se passe? Paraît-il que Kabila n'est pas congolais. Paraît-il il est rwandais. Mais je manque de mots même à répondre à ces gens-là. Oui.
Ponani mokili mobimba eyebi ke mboka ya ba Congolais, Congo démocratique, mboka la bino wana ezali sous occupation rwandaise. Multinationale ba tie bango wana ponini et faciliter bango ba yiba biloko ya Congo ba ça n'importe quoi la carte na Congo. Ba Rwandais bazali ba proxy ya ba américain ba multinationale de ba tie bango wana ponani nipo ba yako sala kotia Congo na état oyo Congo ezali lelo. Mais sauf bana ya Congo ba Zaïrois, ba Congolais ba yebite ke mboka na bango ezali occupé. Mais chose étonnante, comment est-ce que bato mosusu ba yebi mais bana ya Congo bazo yeba yango te? Oui, boko bato yebi, mais pourquoi bo yebi mais boza ko sala eloko moko te? Il faut que vous engagez encore dans les trucs, dans makambo lokola, oh, tokene na ba élection, tokene na ba dialogue, tokene na ba ceci cela, même ba sango yo bazali censé ya côté abatu. Côté abatu sango malamu, côté abatu makambo ya malamu pote batu ba butu ba sango, bango moko baza ba corrompu lisusu ba ye, ba ke ko sala sa glissement oyo ezati lelo. Donc ba Congolais baza total la bato ango ba lebi ke no total la ba sango, ba total la rassemblement, total la ba politicien boui. Mais non, moko eza ba politicien té. Moi qui vous parle, je suis Congolais. De père et de mère, je suis un Congolais de souche. Ils ont droit nanga pena ya ko s'exprimer, na ya ko loba po, ils ont mboka nanga na botami kuna, na koli kuna ye makam nanga so kuna, na ye na poto, na kimokolo même. Donc je suis de là-bas. Moi je suis pas comme d'autres personnes au Congo et mon pays. Et pourtant vous avez bien que na ndenge na ye mokaza wana ke Congo za mboka na été. Mais moi je suis Congolais de souche. Donc voilà. Alors il y a un son na puis ça ko réclamer ba droit nanga. Ça ba droit nanga pona loba. Po nzambe pa poninga telemisinga poka kana loba ba loba ba droit wana. Donc oyo naza kolo oyo za ko ya kat nanga lelo zali pona ba Congolais oyo ya ndambu te ya kizobazoba te. Eza pona ba Congolais oyo baza ba vrai Congolais. Donc pour que balata kanda ba teleme la situation oyo po Congolais azali nonchalant oyo ki mokili mombe yebi ki mboka ya Congo ezali sous occupation ya ba Rwandais na ba tout ça mais Congolais aza ko mona on dirait blague. Même que oyo Zambe na bomoyi alatika ka bande ko na bino moko. Alors si je commence par là ils vont dire ah ouais moto na ngwanda. Oui, moto na ngwanda parce que nous avons notre socle est basé à la vérité. Donc ces messieurs-là avaient sorti la vérité. Oh, nous surtout ils ont capté la carte dans mon kili mobimba. Sauf nous va Congolais boye bien moté. Qui mboka na bino ils ont sous occupation. Et ben n'est pas ya moto n'a pas ya monsieur Honoré Ngwanda. Donc batumi ba comme même si on a zone kalanzela ah moto na Ngwanda. J'accepte parce que tout a dit socle la est basé dans la vérité. Donc na capté qui vérité magi na carte na tata wana ya ko misala na ngo et mon ami elo. Donc personne ne pourra me dire le contraire. Même na batu o ibazaka ko lobana ngai ki moto na Ngwanda lelo ko mona bango ba ko sima ya dokolo syndicat dokolo. Ben boye bisanga bo komi simba syndicat dokolo pour la nini. Pour la pembe parce qu'il est métis. Parce que là on nini o syndicat ko ya lango o ya sika o bino boye éviter parce que vous avez la carte na résistance ça fait longtemps vous avez la carte na résistance et là on y a sika o dokolo o ya bino. Et debout congolais vous avez même la hymne national o yemba debout congolais. Debout Congolais ba résistant ba salango ça fait des années maintenant. Yango moni que lelo mayonnaise Jésus yango moni que ba na Congolais ba comme sensibiliser ba yebi maintenant que mboka la banza occupé quelque peu ba yebi que mboka la banza occupé. Mais qu'est-ce qui va vous apporter de plus ces messieurs là syndicat de Kolo bino bolandi ngala landa ki bolobi ki ngaza moto na ngwanda la vérité yango e mona lelo ki boyebi que mboka za occupé. Mais siko dokolo ko yebi une vérité nini. Derrière qu'est-ce qui cache derrière? Donc bino bato boza ko landaye peut-être boko landaye bo comme na carte na admiration et boza ko admirer bokasi mbongo ya zanango peut-être ko koma ya bino ceux qui boza na ensemble. Non, il aura toujours sa vie hein. Mais vous allez rester comme vous êtes parce que déjà tu vois les gens il faut molimo zo ko lata bisu za molimo ya kanda pour la bimisa ba vérité mo so pour ba comprendre yango parce que réveiller ba trai na bino. Donc et ça la bino la carte na li bumu vina to kaponi ni bo bimisa yango poni ni bo lata
kanda po bato bana ba Rwanda basana mboka ba kima ba palangana ba ekinzela moko bazonga ba nzela sambo. Le monsieur là syndicat de Kolabimi na moment o bino bozolanda bolandi pour la nini idéal nango eza nini bolandi pourquoi bolandi pour la nini. Mais je peux parler à votre place. Bolandi pour za Pembe, Bolandi pour za Boki Gendre ya Eduardo, Bolandi pour za na Mwasi ya Métis, Bolandi pour Teka Kaba Arna ya na Mbongo, Bolandi pour ça Bolandi. Mais Bolandi était pour na idéal moko boy, Bolandi était pour na likambu moko boy tani makamona mboka. Bolandi pour na wanate. Pour la likamona mboka bino mo bozana ba arme suffisante pour ni bo bengana bo débuter muto azana kat na mboka wana. Donc arme bozana ngozali la vérité boyebi la vérité. Quand vous avez la vérité arme na bino yangwana o boko bunda na ko nini bo partager ba message bo tinde ba message na mboka bo inciter bana bazana mboka ba tellement pour révolution ka rande ko sala makuna na mboka. Alors maintenant vous accusez les autres. Moi, vous me voyez, vous tirez à Moussapio, Motonangwanda. Quand je parle, Motonangwanda. Mais Motonangwanda, est-ce que Motonangwanda, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est la vérité. J'accepte parce que nous avons la vérité. Nous allons voilà pour nous démanteler. Nous allons voilà pour nous bimi ça va secret mususu oya bato o bazana mo lili ko bimi ça va secret na muinda. Voilà, donc nous sommes là pour la dénonciation. Jésus était venu sur terre pour la dénonciation, à dénoncer les mensonges. Oh, ils ont nakata ba pharisiens, oh, ils ont nakata ba tandenge na ndenge bazaki ko sa peuple de Dieu. Yangola lelo ba pharisiens baza kati na biso kati na mokolo malelo. Baza ebele oyo bato baza kolanda. Alors, je résume à tout ça pour dire quoi? Pour dire que mon peuple périt par manque de connaissances. Bazako memabino au bout du nez comme ça, comme banamike, batata minene. Pourquoi? Parce que Bozali, quelque part, Bozali n'a quatre na ba condition, ba côté Bozali conditionné, ba côté na quatre na ba condition, oh il le comment la quatre na ba makamoko moyen au reculer même pas. Ce qu'on recule au bout de banga liwa pour kufa. Donc mon peuple périt par manque de connaissances. Kamata ba musicien, oh yo ba musicien la bino. Bazako yembela bino bazako yembela bino nini kamata ba politicien na bino bazako ko lobela bino nini kamata ba sango ba senko ba lobela bino nini. Alors maintenant faut ko yeba que to komi na moment oyo bana Kongo bo komi na moment oyo na kat na molimo na Nzambe azako lakisa curseur moko ya munene za pointé sur mboka ya Congo. Est-ce que vous avez dit que curseur za pointé sur Congo? Boyebi oui, bouton ligne oh Nzambe a quoi appuyer. Alors, moment est comique bana ya Congo bo telema. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ya ngona Nzambe azako ya butu na moi. Na kati na bandeko kako ya bino azako ya kati na bango po baya ko te ya bino, baya ko lakisa bino, baya ko lobela bino la vérité. Comme ça par rapport à la vérité, bola ta kanda ponini bo bengana. Il vous reste pas beaucoup de temps. Si notez, beaucoup perdre mboka wana à jamais. À jamais. Vous êtes toujours wana entre bino, vous êtes bomana ko soit na makambeye bele tout ça. Et pourtant, vous êtes tika mopaya a continuer ko régner na mboko ya bino. Dakat na ba richesse ya bino, o Nzamba pesa ki bino. Nzambe alebi na biso na kati na nzela molimo mosantu ke moko na moko atelema tango ekoki moko na moko atelema na kati na connaissance oyo aza koya nango butu na moi oyo boza ko bafoué lelo esengeki mwana na Kongo nyonso alata connaissance wana ayi nango kati na mokolo malelo na nzela ya ndeko na bino messager. Et yaka tango nyonso lelo ayeli susu alebi ke bana na Congo votre pays est occupé par les étrangers. Maintenant il vous faut se lever pour bengana bapaya na kati na mboka na bino. Il n'y en a pas d'autre solution à part la révolution. Vous pouvez jamais récupérer ces pays par les dialogues pacifiquement. Non, c'est par la révolution. Donc tout Congolais devra avoir la colère. Congolais nyonso alata kanda pour la côté de ma tango oyo
botika nango pona ko bengana bapaya wana parce que Satan ba bengana kaye na ba carester Satan ba bengana kaye au nom de Jésus au le bi sort pe Satan ko kima mosika na yo yo za ko bengana Satan ba caresse mais di akodi ayo di boni mo bengana ba Rwanda na caresse bo bengana Rubero na caresse Ruberwa o azali ozo ka penza ke donc cannibale bo bengana na ba caresse mais franchement alors faut vraiment que na éviter parce la bino descend alors mais na ba na Nzambe tango ekoki moko na moko atelema po nako silisa mosala oyo Nzambe aye nango kati na bino la pesi mbote mingi na bandeko na ngai mosusu oyo bayambi mbote te na pesi mbote na Sandrine pesi mbote yo zalaka tango yo soko moni messager o kabola yango vraiment Nzambe ya pambola yo pe ko pesa bandeko mosusu ebele o bakabola ka messager o pe baza ko tuna nga bona za ko mona na te misala na Nzambe yende mutu alata kanga donc il se révèle à moi pour parler de lui comme je vous dis tout le temps donc la ko lo baté sans ya pesa nga ba message donc mon peuple périt par manque de connaissances, c'est là où on a causé qu'on s'arrêter. Mais les lois Nzamba y sous pour la nos connaissances, on a boyé qui et qui, avec qu'on s'est une ouverture d'esprit, avec qu'on fond la bino mind, na bino pour fond là, pour et fond ma pour boyer banding nini, makamo ya ko kiti sakati na bino pour la ko ya ko bengana ba paya oyo basala kati na mboka na bino. Kimia na Nzambe et sengona Yesu Masia et kita kati na bino pour et pe sabino du sous force ya ko continuer pour te combat oyo et comme na suka et sengrimwa na Congo moko na moko azo conscience kimia na e sengona e battre la bino libela na le bibongo amen kimia na kombo na Yesu.